Mama bomimboka Amanika bomimboka Bato bolingo jige bolingo jige tala ka émission mama so sepele o sepe wana msomoni boye ko on ba kasili na moto a moto aluki place à critiquer aluki à suite à bon tika na bamba ka attaquer ngai boete e pona ni moto alinga libate avant de célibataire on est la salle la fois passé que ce ko lingi libala te avant de célibataire pour le baté que on a linga libala te mais cosa na kati libala ou lingi te. Là maintenant, on a vu dans mon endroit, la Katia, pensée avec ce monde moto, à ce que la pensée négative par rapport à mariage, il faut ça attention, il faut ça très attention. Mon tout ça on a ça très Michel a déjà et c'est bébé il va la Michel et chez Bélier déjà, à ce que il peut ça et bébé, on ne connaît pas les guerres de l'homme. Oui. Oui, toi. On a la chambre papa. Oui, comment on a la chambre papa? Ah non, bon ça. Il y avait comment on a la journée ménage. Si. Comme ça, on a battu. On a comment la guichette de hier. Ah bon? La vie, on a déjà le la guichette. On a déjà la guichette à tirer les balles. Voilà. Olivier, oh mon maman ni tu yo mo vale chasa na keki chasa na tika libala oh vraiment libala boui il peut pas le faire yo mo ba tu va de makas ngara libala chasa na tika libala bino bongo ba tika pa elle va voyage libala na ho tika te pa oh maman ni tu ba na chasa aba voyage kaka voyage ga tango la kaka kendara na mboka banka mboka na biso kendara octobre avant de septembre ici la peine octobre on a 6 mariage vers les 6 na kitira mon keki attends le mois mon ké parce que le va télé réalité ne bolinga après la zongi mais oh maman tu que pas na kini non vina ngeza la vina ngeza na kini teo vina ngeza na poto papa ok, bah on a mis le bas ma caméra maintenant. C'est vraiment congolaise. Vraiment congolaise dans ma caméra encore. Eh, papa, laisse faire les tickets au caméra les banda. Maintenant il y a même ça dans poubelle. Irène, elle jeune fille dans moi Irène. Comme nom de famille non encore caractère Irène hein. Là mec il a ça nom de famille là. Donc on a fait un gros bisou bambo tebele alors bonjour. Mais quand on va kiba obenga ba maman pe. Obenga ba papa hein. Maman il y a ni tout du service traité de contrôle la providence pour na ba o ba yebinga te. Mais bi ke mingi kati na bino. Ba yebina ba ngai. Nga maman il y a ni tout na zakana pour na bino. Maman il y a ni tout deuxième maman il y a ba jeune fille on a ba jeune garçon la deuxième maman c'est moi. Deuxième maman il y a ba jeune. Dalinga ba jeune nga mingi parce que ba jeune nga ba yokanga. Ba maman ba comprendre que c'est bon moni maman il y a ni tout na on sait mingi émission mikolo na on sait la bino na on sur ba bokilo parce que nga na za deuxième maman ya bana. Ba o bazanga ba maman na ba o pe bazanga ba maman. Bana bazo binga nga mingi ba o pe sanga ba rapport ba o binga sanga ba rapport. Yonga na on so na bino ba maman ndenge ya émission po bino bo sa nini. Bo comprendre papa là. Na bo sala ki bino mo na secteur na se ba po sa na na
Yesu binangayo Obakali nangayo Kelasi nangayo Yesu nangayo Koyekola te Masala nangayo Bandelo moyala Bandelo Eh yabe ya Zakari Yabe ya tema yaya yako banga te na kitaki ni mwa mke na ba pondo abia ya bia na pondo na mbisi kono za no pesi mwa boy alo bonjour na pesi noka kibana bobi na ba mama ngai wa bino mama ile ya nitu ngai yo ya service de décoration la Providence ngai yo ndeko na bino mama ile ya nitu bobi musala na nga service traiteur musala na musala mabala nazo répéter comme quand je pense que nous avons basé comme malamu il faut aussi on peut ça cailler merci mais la c'est bien OK la providence service traiteur et ces 10 ans d'existence et ces 10 ans de succès et on a passé l'Inzambe merci là bas au nio surtout ba pesa ma basala confiance pour la mabala na bango to pe mabala ba na bango nani na lo babwe na kuma ko taper ba commentaire ba tout bazo lo ba pour fona ta ba commentaire pour na ko so na bino bien liboso na bande ko s'en fouter na ta ba commentaire te mais là na kuma ta ba commentaire ça qui na so na bino bien et ça na mutu moko asali commentaire dans cette émission monte ba na ko so na mama Carole papa le ba to bolo papa le congolais na personne na congolais bolo papa le Nzambe congolais dans masum peut faire ofele nga na so na fait le émission na maman Carole na lobité ndela ki fêter na encore velo avec na ko fêter 10 ans na la provenance maman Carole donc fait on a bien yo o ya te parce que yo na ko tsela na centime te yo ba to batalaka on a vu ma bé on a vu ma bé on a ko tsela centime te maman yo sur wapi est-ce que la relation na maman Carole yo bien yo mona na maman Carole na plateau est-ce que ba relation na biso o bien moté maman bana pourquoi ma laisse moi faire vraiment me laisse moi pas na le bac qui est en clair na le biquet ce que la vie na côté na centime te mais ça normal et ça un jour te na fingi peut papa na fingi t'es au fini toi non na le billet que soit côté na centime te na ko inviter yo pété na fait wana na ko sala 10 ans na ma existence à service traiteur na ko oui na 10 ans na combien de mariés na kobingisa ba marié o ba kotela na centime mokileza ya intérêt na kobingisa ba marié o ba kotela na centime na kati ya service traiteur na fete pe na bango ba sepa pe na bango na bango ba pesa mama limisa ngaya yo moto mona ki mabolo biki na lobi mabe ce qui mabango na lobaki yango na yo mama na sengio bolimbisi loko ya be ya Zakari akupesi ngo loko ya malonga pona mariage ya mwana ye be za mbala moko beluk mbala moko donc bezacle donc on a bezacle so tche be ya Zakari be ya oche na Zakari et comme ba moko bezacle wana yuta na bayi bobo nani yo comme Dieu non nani ko papa là ma alunga abingi ya be ya bezacle donc be ya Zakari ya comme ça mo bezacle ba to bolingo juger bolingo juger tala ka émission maman so se le CP wana mso moni boye ko on ba le conseiller na moto a moto aluki place à critiquer aluki à zuita bi bon tikana bamba ka attaquer oh le ma belle le bête oh c'est le ma belle et tu m'as pas pensé que ma belle bébé na le bien que ah côté na centime ah ouais ya côté en centime et ça chaud na papa le ma belle lui ma bête na le bien là on se l'a pour la marier na ngai ye kuna le bien ma belle ba côté la centime te o le chasse ba mono meligité oh kabaka ba ko wa ba to mais na ngai no ba po c'est ce que la va ta tombe moko maman be moko donc on va rendre que ça me fait l'autre ku fait na mo pété bon les hommes qu'on a été poignés ouais mais que frère qui ça avec le président chinois c'est vrai on t'attend tu faut pas le monanité au liété la lié frère qui sou ba go bisou mon fils je peux ça simbi ah ba panza puis vous vous oyez ba simbi ça va puis ah yango nta fufu ok papa bon ba maman ndi to solo la entre temps tozolamba na bino tozolamba ngana olamba lelo na olamba dongo
merci na moto apesa ngai baserviette oyo avale ana moto mo banda olinga ngai apesa nga baserviette oyo baserviette oyo apesa nga depuis 2015 2016 17 18 baserviette ezosila te eza kaka talembe naza bapambolo mpona baserviette opesa ngai apesa nga ezalaki ata nayebi te soki ezalaki 5000 serviette je ne sais pas napesa merci oka hôtel émission après merci mpona baserviette opesa nga ezala kaka nano esila te nga mapambolo mpona lelo naosala dongo oyo eza dongo ezali kolakisa pe te oyo eza dongo sina sokoli yango déjà dongo oyo eza mbisi ya kauka nasi mpe na sokoli yango oyo eza makayabu sina sokoli oyo eza matungu nasi na kati oyo eza pilipili oyo eza tomate donc nangi nasala biloko ya kolia ozona mungwa tala miki nangi nasala dongo sala dongo baje na osinga mama alakisa biso mpe biloko mosusu mpe nde basalaka dongo ndenge nini soki naosala dongo selo mama eliani tu yango naosenga na jeune fille oyo asengaki nga nde basaka dongo nayebisaki so na explike boye oyeba yo moko vomi nalakisa mpona bato mosusu basala nini batala oyo eza poil na nde kotengaka yaki kalungwa dongo nazosala selonga so na ndi selonga parce que nga normalement ou bien papa alingaka dongo oyo ebenda na boye te dongo ebenda alingaka yango te dongo alingaka yango te mpo ebenda na boye te nasalaka nini nasalingaka nano dongo apart dongo na ngai yango oyo ebien lavé nasokoli yango deja malamu napanzi yango kaka andre boye mosusu asalaka moto asala libe nga napanzi yango kaka andre sikoyo nazokalinga yango pour ke elongola bazei mponga vraiment nalingaka dongo ebenda na boye te papa alingaka yango pe te dongo eza très bien mpona santé mpona bapapa na biso mpona nzoto ya bapapa eza bien mpona santé ezaka mpe bien mpona bamama soki mwasi deja aza mpe na zemi akomi na peme ya kende nani yebiseki nga comment s'appelle mama Solange yebiseki nga te mpo oloba mokumba soki mwasi aza na mokumba est ce que soki mokumba bana mpo to bayeba mokumba baoyeba te soki mwasi aza na grossesse soki ekomi deja pembeni atikalaka un mois pour bota il faut appeler dongo mais fallait dongo oyo ebendanaka beaucoup efacilité mpona naissance ya bébé donc dongo nga asala yango boye natiango nano wana mais natiango petit fe mpona ezika te po dongo nanga ezika te na kisi yango mwa moto ezala mwa moke po ezika te natia mafuta na moto boye nde na biso mpe eza bisi ya koka ese sokwami deja na sokoli yango bien oyo bomonaki eza makayabu nazoma dongo batie bisi ya kokauka batia mpe makayabu place moko ye moto ozotalanga mama kobandaka kritike te obandaka kokritike teke este nzela nasala soki nasilisi yo mpe tala mokonzi yo mpe meka so mona ya kitoko bengi bisinga mama nito namekaki ezalaki malamu so mo mpeza malamu te mama nito nga namekaki mpona monoko na nga esimbaki mpenza obligation te me eza kaka kolakisa kaka nakanisi matungu na ngizo momoni eza makayabu mafuta nano ezi moto malamu te mafuta ezala moto mpona kalinga makayabu sikoyo makayabu nanga oyo makayabu oyo ndenge eza boye se sokwami deja soki osala mobali no biloko folinga osango na motema moko motema kokita motema pio poke biloko ezala nini eza kitoko mobali aliyango mpe bien boyebi bamibali na biso bakongole balingaka kolia akoki epa ndeko na koki kolia akoki epaka mali akoki kolia soki mobali azolia biloko kitoko libanda par rapport a yo na kati ya ndako eza kitoko mingi te akoma kosala bacomparaison obi akomi kolinga okendole libanda oli alia biloko na kati ya ndako eza bien te soki moto alobi noke nonga ekipaka nanga te moto akepa biloko ya mobali ne te nayebi te so aza ndenge nini libala fo koentretenir yango kaka babongisaka kaka mama mpona naka baconseil ya mabe teke o te ngai boye te mpona nini moto alinga libala te avanda célibataire nde nasala no lafa parce ke soki olingi libala te evanda célibataire koloba te ke oyo nalingaka libala te me oza na kati ya libala o olingi te
Mon macabre nanga un macabre ambassadeur on est repose bien on est repose parce que ngai mobile nangai alinga oli so ka zo le kambo na poso ako ma na poso acha de côté donc on a mon akalo ma poso acha de côté on est na pese sous mosala acha poso on a de côté vaut mieux le molango on a le rôle déjà poso macabre nanga na osala ngo na okata ngo eza sous moi ni kieza nene mingi te po na osala sango na kati ya mbisi voilà pourquoi na okata sous macabre nangai kaboli yango lisusu po ezala mpenza minene te posa nanga eza ki esangana na misi papa longo lia posa nanga ete makayabu oyo esangana na misi voilà pourquoi nazobimi nango lisusu boye nalongoli yango déjà mungwa bien elongo déjà mungwa bien voilà pourquoi naosala nazokabola yango lisusu boye po esangana na misi na ndi moto azolia dongo azolia makayabu azolia mpe na misi ya même temps. Et voilà, macabre nanga ya moyo. Entre temps, nazo balola dongo nanga. Dongo nazo balola entre temps. Na chango a petit feu ya ko elongo bazeli. Posé na mo elongo ka déjà. Macabre nanga ya moyo. Voilà, mafuta nanga ya huile. Na chango huile d'olive na huile de tournesol mo muke hein, na sala yango mélange. Voilà. Ache makayabu. Voilà. Ache makayabu. Eh, ça peut aller. Oyebi ke bato batala oyebi mikota na mwana ngota commenter attention na otala et c'est pensanga na oseka oyebi za moi comme ngali mikolo mama je la moi ensuite mto zaka bela matoi mais ipe kabela ngati o mikolo mama je la moi ensuite mto zaka bela matoi ipe so kabela ngala boya tena ozo na ngai mama je bosela ke mingi momo na ekala mingi te mama je la boya momo na mama je la mingi te mama je la boya momo na aza kana ba bisala na ebe na bozo mo te. Voilà, coton dans le ballon la carte comment on appelle ça? Le gombo là. Maman, il va y avoir la banane basi, moi il va coller ça banane basi kolamba. Banane tout ça passe pour me va kolamba la bloc en boue. Le bloc on va dongo, banane ba bi mon bloc kolamba bloc on va desu, kolamba bloc on va pour nous. Nous on va dongo banane moi ba on peut faut coller ça bango. Moi je fais ça à la demande. Les gens qui m'ont pas bien qui m'a dit que maman, la puis ça m'a nini, bah ça va dongo. Mais puis si OK ma fille dans la pizzeria hein. Mais na kolakisa yo na ndenge ya video ko baninga mususu pe ba profiter batala na kati makayabu na exprès parce que na identité za la minene na kati ya dongo dans kata mo vraiment exprès ngamo na ni makayabu na ezala boy voilà na zupe mbisi oya kokauka yango pe na chango na kati ya makayabu natali quantité ya dongo ekoma te ke ozolia dongo ezoyeba te kaka mbisi ya pamba to makayabu ya pamba non natiki yango aboye na niveau oyo makayabu nanga oyo eza vraiment très bien desalé eza na mungu ata moke te liki eza na mungu ata moke te na kotya yango mwa kibu dongo ndenge nazokalika yango boye ezolongwa bazei ndenge eza bazei wana ezolongwa natyango moto ya moke parce que so natiki yango moto ya ebele ekolongwa zeimba yango te ewana ça va cramer ekokrame omona zei etikali il faut quand même etika na zei moko ya moke mais oyo ebendanaka boyeboye wana ezaka na ndenge ya motu ndenge alingaka so moto alinga oyo ze ebendanaka akosala ngo na ndenge ze ebendanaka soko alingaka te akosala ze ebendanaka te ndenge bango mibale babela na kati ya basala na kati ya naotya munga mpo munga kota na kati ya mbisi makayabu wana eza vraiment desalé nde na biso eza vraiment très bien desalé
mungu ekota na kati ya mbisi yango na tie mungu moke na tiki yango esala nini se mélanger na kati dongo na niveau ekomi na moni que c'est bon ekomi na niveau moko ya malamu donc nazolongola moto na moto nalongoli yango oyo dongo nanga yango oyo nalongoli yango na moto natiango na sani natiango na sani awa nakosukola nzungu mpona sala sauce eza mpe eloko moko ekomela nango komela mpe te atoza na bapala ozala ine onditaka nango lamba mona biloko ebele nokele sana melia osali kilo tuta libete kwa nini ifosa na libaya nebo sepelisa wakasi amka moto na bina nyonso bolinga melia ni tu moto ni watu bolinga service tele kwa sala providence en tout cas merci beaucoup ba commentaire na mino pe sala nga bien yango pe tona sake botala ki surtout pour commenter témoigner ba bino botala ki zate et pour commenter na bien batala ki surtout za na jeune fille na moko comme on est Irène comme on est amour comme na kanité jeune fille na wana na moni on a de la manie vraiment. Ils ont des émissions qui nous dans ce monde. Ils ont des émissions qui ont dit ah, moi je suis la maman de votre deuxième maman. Hein? Un seul simple et unique. Jeune fille là, comment on a Irène Birindo. Birindo, oui. Hein, Irène Birindo, je te fais des gros bisous. Na moni olinginga mingi, en tout cas olinginga mingi parce que nous avons des émissions nyonso. Nous avons comment on a chaque fois un commentaire. Nous avons comment en tout cas presque des émissions nyonso. On a scène na Congo, on a scène na Poto, na zomo no mingi en tout cas. Merci mingi na jeune fille na ol. Mais j'espère que ça t'apprend aussi quelque chose hein. Quand tu as pour ta latte hein. Tu as pour seulement quelque chose. Ah on a huile d'olive. On a huile d'olive pour la salade, sauce. La salade sauce ya. Et puis le kobo le ba pourquoi azoka linga soko otunima bipone zokalinga makayabu ozokalinga ona mbisi omoni nazokalinga makayabu na mbisi po esanga na ese mélange po esala buya ona otchamo pe na mwa mungu amukie po mwa mungu wana ekota pe na kati ya mbisi
souvent omonaka moto ozolia mbisi ozoka koya mbisi mais munga na kati ya mbisi ekoti te to comme okosi ape soki otie mbisi nango déjà na mai osukoli yango olongoli baposo kolambaka mbisi na poso te poso ya mbisi yaka bien te soki osukoli yango na biposo okamati otie na mai otiango mpe na mwa munga mpo na mbisi mpe epesa go awa yango oyo ngambo napandi makayabo exprès mpo na lingi epanzana voilà mpo na lingi makayabo epanzana ngambo napandi yango vraiment exprès yango eza kotia soki opaza mpo na desalaki yango vraiment ntoka na longolaki yango mpenza mungwa nyonso merci mingi na bino soki bolingaka mama Elianitu bolingaka service traité de console à Providence bolingaka émission préparé pour le mariage bamama na biso notre nom reçoit na bino bamama boyebaki bana oyo bazobala na mboka oyo bazobala na baage moko eza moke biso bato akala bamama akala ntango baza kobala bazalaki na age moke me motu na bango ezalaki mayele mingi bana oyo babotami awa tuko mpe oyo baye aya mike baza defo komona otali bana na 23 ans malgré 23 ans na ye makambo mingi ayebi nango te nazoka mpasi mpona bamama oyo baza kofinga babokilo na bango bamama oyo baza kofinga basi ya bana na bango ebongo so mpe babokilo bakomi kofinga babokilo na bango ya mibali pourkui langage wana bato baboti bana mibali baza na facilité kofinga basi ya bana na bango mais bamama bafingaka mpenza mibali ya bana na bango te bamama oyo baboti bana basi balengelaka kote mwana bali azolengela mobali ya mwana na ye mobali ya mwana na nga mobali ya mwana na nga mais par contre baoyo baza na bana mibali bali kofinga basi ya bana akolonga mpe na basi ya bana basote baketi na bamama ya basi wana ya malamu te totika tozanga aboye na ntongo prière o prière à lundi okei prière à vendredi okei mais lakisa mpe koza moto alosambo te lakisa mpe kosambelaka te bamama po totala bato beli bakomaka baka église ya papa alain moto akende église na changement eza te ya malamu te sikoyo bino bato bakende église bwana bozochange te bato bakende église te bakolanda bino ndenge nini bamama mingi makambo nalobaka nayebisaka bino moi je parle que du vrai et du vécu na bamakambo ya solo boyebake bana mingi babengaka ngai babengaka nga awa lelo nde tokosala boye mikolo kwana kolakisa bino na koyebisa bino mwana moko ya mwasi ndenge ayebisaki nga ke bokili na ye kenda kota ntina kati ya chambre na bango yango makambo tosala lelo te lelo tosala makambo ya elubu oyo nazosala wana eza conseil dimiere oyo nazopesa conseil oyo nazopesa na bino bamama boyeba kotia moto à l'aise boyeba kotia basi ya bana na bino à l'aise mingi baza boyeba kotia bango à l'aise bamama peut bakozala moto ya mabe na mama nayoki sola mafuta epesi bien epesi vraiment donc sola huile d'olive wana nayoki yango sikoyo nazotya matomate na matungulu na nga na huile na nga yango oyo mama bomimboka mama nika bomimboka yango oyo nakite nanga biloko mingi te biloko mosusu kolamba yango esangaka nango magi mpe babiloko pilipili ebele nao awa natie nanga matungulu natie na mwa ai nanga mote nakataki yango natie awa matungulu nanga ekalingama voilà matungulu nanga ekalingama entre temps nayebi boreprochaka mpona luta libaya namona mpona koka luta libaya eyepesa ngai milinga yango nakosalaka na oyo bolingisa omoni naolongwana mikwa oyo naolambela mobali na nga eza te mona baki nalongoli mokwa mpo na ndenge mobali na nga nze mobili ya mobali na nga wana nasanola esuki ngai moko ngambo nalongoleli yango nazolongola mikwa mpona ese mobali na nga azoli ali à l'aise makambo komona bakenda koza biso bango libanda yango oti omonaka ntango azolia kuna azoka moko ya te papa lenga kosi yo mobali lobati ntango akena libanda oyo papa le loba o moko eza te ntango alia na ndako ayoki mwa moko abandi okanisa kuna na libanda kuna moko ezalaki te kuna balo mibali balinga baflate bango toflate bango tolinga mabala kwana toflate ka posko tosakela na shwata toflate kaka tona shwate bamama botutala bamama mongo mongo soko azwi yo mobali mosoli sozo kasi toflate yango yakomonde makambo epanzani makambo nanga nyonso epanzani na kati ya mbisi ya kokauka masukulu mpe awa ezosala nango papa lebolinga balengela bino makasi lobano nabetana biloko te pardon naboyi nabakaki selo te saza aosaza wapi non papa ezaka biso mosa olengele
so on va bien Bien sûr. on se la bombe Makasi. et bon so bon mon bala to lengele nini mutu moko afe na mokili azate mutu moko aza saint azate ato lengele nini atokende libanda na boyi te soki alobi akende libanda so akuti malamu libanda te akozonga na ndako pale na kozi lokola tika libanda so akuti malamu libanda wana nda tika libanda mais so akuti na malamu kuna esika akende bamekaka na bango kaka fidèle azalaka te bamekaka bapase kutu baodekona ko bapase bazona ndumba pase kutu baodekone eboka balibanda kaka normal toto bakenda bango mpe église te donc yango te nde kolobaki non nabongisa te parce que mosusu bakomamelian atomoni mobali okobosela ya 100% nazokende kaka nini mais so moike kote kolamba olamba bien tala mpe kote na lie sacré tala mpe lie sacré so mpe ezoleka ndenge ni estce oza propre estce osukolaka bien estce obongisaka bien estce osepelisake malamu estce opesake ntango asengaka to opesake na kanda to opesake na esengo nyonso na ekonta kopale na kosi eza bongo donc makambo wana nyonso to eza ebele libala eza na makambo ebele libala epuis kolio eza important totaka na bible abraham ayebisaki sara nini pesa bango biloko ya kolia ntango bamaji bapesa bango biloko ya kolia ntango baliaki basepelaki bapronosaki baparole ya bénédiction bayebisi sara yo année prochaine kaka na date ntango tokoya ozala deja na zemi esalamaki kaka ndenge balobaki mpo na nini kolia oyo ebomaka makambo mpe ebongisaka makambo bolengela bapapa bien bolengela bango kaka esa mpe eloko te mokili esa mabongo tozamona bamama baolengela bapapa mama soko alambi ana mo kibakuli tala bilubu aceli papa kozaki ni kolengela te biso lelo soko tobokisa makambo tobebisa te vi eza kaka boye mokili mpe echange te kofika te tolandaka tolia bamama bino kokomaka oyo babotolaki nga mobali batiolaki ekisi yango wana nazobala biloko na oyo mingi parce que naolinga makabu na nga na epanza na bien mona obalola olobi ndenge abaloli boye ezaka po epanza na malamu yango mona obalola bongo mpona nimbisi na makayabu esangana matungulu ezosala mosala nango matungulu nango ekoki boye etikali mwa pembe mpo naza na posa eyinda te ekoma noir te sikoyo naseli sosi nanga atie tomate nanga yango oyo nakata matungulu awa ekoki yango mpe ezotoka sosi nanga yango wana là maintenant nazwi dongo yanga natie na kati ya mbisi natie dongo yanga awa na kati ya mbisi voilà c'est ça. Dongo yango yango oyo na kati ya mbisi nasangisi yango bien. Voilà dongo yango na kati ya mbisi. Ndio bake dongo yango makasi il faut kotia yango mai. Dongo ezalaka makasi okika badongo na biso ya poto awa ezalaka makasi. nazotia yango mai entre temps tomate nango mpuna mpe ezotoka mai yango wana dongo il faut elela il faut elemba dongo il faut elemba mai mpe eleka te mai eza kaka mwa moke po elemisa dongo entre temps tomate na biso mpe kuna eza esala natiaka tomate ya mbuma parce que soki nanga na besoin ezala mpenza rouge ya ngwangwa te natiaka tomate ya mbuma tomate ya mbuma ezalaka mpe na ngai mpenza te la naotya piment naolongola ye te
po efroite na ochaka po ekisaka kimbo nasokolaki yango melo kwa bomonaki te nasokola lisusu mpona bacommentaire boyebaki non tomonaki te yango natie piment nazwi tomate nanga natie nalingi mpe sauce nanga natie tomate ya boîte te natie tomate ya boîte te mpo nangi mpe sauce nanga ezala na rouge makasi ya boloke nde tolobaka rouge boloke non yango natie kaka tomate ya mbuma kaka voilà et voilà. Moi c'est sur alamba kana esengo. Atozolamba foza na sourire. Ata soki ozolamba, il faut au moins déjà que biloko na olamba ezala bien pour bato kolengo bana na esengo. On est sur na olamba boye, na olamba la papa. Hein, na olamba la ngafu mukanda. Na omeka mongwa. Vous êtes bien. Ok. Moi là, je suis bien. Maintenant, tu as quand même un qui manque. Voilà. Mais là, on a un sous qui est au magasin. On a fini qui? Voilà. Donc, c'est la biologie sanguine, biologie est belle. C'est que le nom, ça n'a pas maman. Maman est surtout au parce que vous êtes à l'enca. On se laisse qu'on a bu. Nous avons 5 abonnés à ma maman. Maman est surtout au besoin de l'enca. Nous avons bien abonnés. Ba maman toyeba ndenge nini ya kovanda na kati ya mabala. C'est vrai na yebi bolobaka libala mokutu libala il faut qu'entretenir les autres la voiture les autres la ndaku les autres quoi peut prière parce que prière ceux qui motozo semble moment na moko ma pe na bolembu au moins comme na bolembu ko sa nini ya kosambela okumi na bolembu ko sambela moment bolembu mo Nzambe merci olali moko bolembo yango na sobo te n'existe pas qu'ils ont la première amour Nzambe le bozo la première amour donc premier amour wana ezake tango linaki Nzambe omi pesa ki corps et âme na omi pesa ki pa Nzambe tata donc yango ba benga la première amour omi pesa ki penza omi pesa mo pimba na ono omi pesa ki pa Nzambe tata olinga ki penza na motema moko na moko to abatu bolembo faiblesse ekotaka na nzoto ya moto ya lokwa pe libala soko za na kasa ndako ya libala omona pe lelo boyokani lobi boswani lobi bobundi me ya ukande bomaka libala te meto linga mingi na lobaka ke libala esimba makana mwasi maman azali mwasi nde atoboti te ozaka maman babite kozala maman faut bota bana 4 5 6 7 8 non une femme c'est une mère moi si ne faut pas dire aussi mal libala faut pas ningi ne ko battre la libala na yo il faut pas ningi ne obi ke sur hôtel imera mobile non tel tant ça na ba imera boss na bien que ça moi demande moi boye et aussi mbaté a kosepela te il faut on se la temps au monde que mobile ça na imera moko bien so ça ka boye biso bi boye c'est tant ça na imera moko ya bien soko yo ki motozo pesa ko sa mabe ya parce que ngala sala dia soko na mobile na ko te simba na ko pe mibali kutu mibali ba ba tout kolanda te eloko oye mobali na ye akindela libanda yo yebi te oyebi te pourquoi mobali na kindela libanda kolanda conseil te boki bana biyoka ko na ba conseil ba so moni moto azopesa ba conseil mon négatif par rapport à mariage il faut ça attention il faut ça très attention moto ça ko ça trébicher na déjà et c'est bébé le bana bana kicha c'est chebeli déjà azo na yo pesa ni bébé on connaît pas le cœur de l'homme le cœur de l'homme est tellement papa ni non papa ni kininga tortueux il y a besoin de torture le cœur de l'homme est torturé aussi tortueux hein tortueux l'homme il y a ça le cœur de l'homme est mauvais bon c'est pareil hein c'est pareil
Bon, c'est là, tu vois, quand tu es médical, les arrêts, monter ma moto, les arrêts, voilà pour un zambé, un bon monter ma biso. Il y a eu mon top, ça conseille, il va te couper sa monga. Quand le bâtiment, ceux qui ont eu ces bébés, ils ne peuvent pas conseiller à ma vie. Moi, je fais la montée ma néné, moi, je fais la montée ma yakabambi, moi, je fais la montée ma pour supporter ma camou. Il faut, moi, ça, c'est vrai, il y a vous recommandez là pour le bas, Yozo Baka, moi, si, vous avez une qualité. L'homme est le chef de la maison. Mobali azalaka mokonzi ataza mokuse awa azalaka kaka mokonzi pourtant okela lieu sacré kimbinga none wayeba na so te moto ezomona mokuse na moyo yimtala mokonzi kuna donc mobali azalaka mokonzi mobali moto akenda kobala mwasi eske ki mokonzi ebandi yango wana parce que déjà mobali moto akenda kobala mwasi moi mpaki mokonzi na ebandi yango wana bomona wapi na biso bafikira baki mwasi ya kobala mobali existaka te ezaki mobali moto akenda kobala mwasi do mobali azalaka kaka mokonzi mobali azalaka kaka mokonzi balobi te ke yo mpona koza mokonzi bana kotortire mwasi mpona ki bokonzi na yo balobi bongo te balobi mobali linga mwasi na yo linga mwasi na yo yeba kosala mwasi na yo kado yeba kosala mwasi na yo mpe makambo malamu mwasi na yo mpasepela po ta biso bamama ta nde tozala nalati mwana liputalanga super mais eyekotaka sola nini sola matungulu mpona osali mpona anambelaka mobali pone naona bape bo naliti mwana liputalanga bosi esalanga bien naomona esala mpo ena olonga awa ena kondo servir wana na sourire nyonso il faut yebaka point faible mobali na il faut baki mobali mali nakopona nini il faut yebaki tona kopesa repa oyo mpenza lelo nalekisaka nasepela ndemutamalaki maxi bien être voilà biloko na ngai yango ezotoka na balolako quand même po esangana po tomate na matungulu esangana quand même na dongo papa lezoka ntunga nefu mukanda olia bien biloko kitoko omona na kala miso papa ale omona voilà ezokontinue kotoka na rebeli te po nini ezalaka mwa makasi comment ça s'appelle les gombola dongo ezalaka mwa makasi surtout badongo apoto oyo ezalaka mwa makasi na bakisa mosu mwa mai mokie etoka lisusu po elemba voilà tozela dongo na biso ezolemba apres ta tobeta masolo otala nano biloko nanga maekiti bien monde maekiti bopala biloko ebele voilà bandeko ona yabisaki bino ke biloko na biso yango le jeune fille nanga obengaki ngo maman explique-moi comment on fait les dongo comme je t'avais promis que je vais t'expliquer na vidéo pour que bani surtout bamona donc dongo na sali yango oyo nde omonaki ebandeli ti suka nango dongo esali nini dongo ebeli yango oyo yango nazokisa bamama batata mwasi bamama leki bamama kulutu toyebaka kolakisa bana ndenge kolamba biloko ya mboka na biso parce que bana na biso mingi mibali bazokutana ezaka bamibali bakuta kongo mais mpe oyo bakutami awa minoko na bango emesalaka biloko oyo tofo olakisa bango ndenge bandoloba tout à l'heure ke mobali oyo aza parfait na mokili oyo aza te ea mosu biso moko basi tokomisaka mpe mibali ndako na maloba na biso mabe na bagisement na biso mabe na conservir na biso mpe ya mabe oyo eza baconseil ya mama eliane yitu mobali bayebisaka teke yo naokangela porte yo naosala boye wana mo ozotinda libanda to biloko loko ebeli boye mpona koservir yango bomoni biloko na ngai yango oyo mokanda na ngai lelo olia bien il faut koservaka mpe na sani ezala mpe bien il faut banzungu ya bien mpona koservir papa koservir papa kaka biserva mwanza te ndenge babana kishasa balobaka faut koservir papa bien bolandaka teke bazwi mobali mpo batiaki eloko na lolemo te bamama kolia oyo kaka eza important bapapa balingaka kolia oyo eza très important bamama bolandaka te bato bakomaka ngai asala kutu nyonso bate Mireille aza Gertrude te motu na motu bomoni supu nyonso ekiti bien motu na motu aza na ndenge na ye motu na motu mpe abotama na mokolo na ye babi te likambo ekoma bisongolo fo komela mpe epakala voilà
les a vraiment rouge mingi te. Pourquoi? Parce que natika tomate ya mbuma na boye ki kocha tomate ya linzanza po ndenge kilo na ezala neti mwa pembe biloko na ngai yango papa ale pebi ki na papa ale moloto papa ale moloto ya nga mnoko papa ale moni biloko na ngai yango voilà yango yo na fini ki biloko na ngai sikoso na bina servi papa a colia bien mettant pose servir avec gentillesse avec sourire. You serve papa nini non? So say papa biloko bien boy. Papa le lex na ba ta bo talanga na biloko yango. So ko say papa biloko bien boy. Au servir avec sourire, avec gentillesse. Tant on tu les biloko na mesa, aux servir bien. Et on se va pas pour servir papa nini. C'est comme vous comprendre que papa a zaté. Moi, ça c'est moule zaté. Ce papa a zaté qui n'a ça c'est moule, n'a ça pétable. Mais le quoi papa a zaté l'anticiper caca. N'a celle déjà bilo yo, n'a à la heure. Ceux qui papa a 30 minutes pour aller, n'a celle déjà table. Et papa a n'a celle c'est moule les autres la moto, n'a chili la mesa. N'a quoi ça papa te que nous que nous ça c'est moule on ça qu'on a ni que nous n'a lamba qui déjà te que nous ça c'est moule na yo moko. Biso mo peut ça la ndoke ba vie na biso moko. Et na mo simo ba oso na mobali kama so oso na mobali tikela lo balo banikati oso na mobali kende kutu no okeboya lelo kutu soko iye okuta makutu na kanelo porte pour la libanda mais ce qui déjà papa za kana monzela moko boyo omoteka lelo bale tindi papa sani a profiter maloba na biso kanga biso wa tango papa kozonga na ndako akuti oche fungola la porte ya kufungola la porte funga mite tango okenda pour le banini bacheki kasa na samu na kwa na sala lemo ya mwakite yumu osani nini okimisi mutu na yo tama okuta na mutu mususu apo bandole lazaka mobali nanga papa bana nanga basale ya kisi yango bazo ya pourquoi vous pensez l'importance de la kisi on a ngo vous pensez l'importance de la kisi pourquoi une femme doit avoir les atouts il faut yeba et quand on mbali mususu pe nga se débarrasser na yo po ya zo ujana nazo tala kaka taliba habiter. Moi c'est dans un boulot. Nous sommes pas la seule qui est en train de nous écouter moi ça quand il est long. Allez qui est le côté mon sous côté bah qu'on sait qui c'est bah au PCJ n'est sengo bah qu'on sollicite bien aller assister pas besoin d'un ignorance. Tant où il y a aux autres gars bien. Bilo bazana kio que nous ça c'est mon na oyo moko na moto ma bi ndingwa pour moi na za na sensani na sina leo mon super répondre tout ça c'était na la pour ça orienté. Nous avons ça qui ba maman tous en tendresse tous en mal bakito ko na monoko na biso to yiba ndenge nini ceux qui montent à biso qui non makama babala ceux qui asana kati ndako libala ceux qui alima libala pour ceux qui asana ndako libala aosa makamo o bible le bité bible na biso femme soyez soumise si vous n'allez pas se soumettre ça sert à rien divorcer na yo ce que les mots à mon célibat il faut en soumission il faut se soumettre pour les balles et ça la bien on nous avons mot sur le le ngwana c'est tout mingi na poste la sebino et le bout oyo ninga jeune fille ngwana benga kinga ninga nini basaka dongo yango yo na salili ninga za boy kolia ma bien na semol tout comme peut kolia ma na manyoko et comme peut kolia ma pe na kwanga pona lelo to kaboni wana mayande na ebisabino ki nzamba za na bino bo continuer ko s'abonner ndi bozo ko s'abonner bo tala kape émission bo tika ko pona bo ka ba milliard ni to so ba sel ba star ba commenter ba vedette na ko tala so te bo tala ba émission nyonso ta mo émission oyo talité o rater lo ko zo par na yo na lingi bino mingi po bino bolina na mingi pour la lilo tout ce question na kanda na lobaka que Dieu vous bénisse, God bless you tatanzamba kalisa kuna nzamba no belchane ba référence bye bye.